mwanda velela tulombele ko bankole bana babankole batekolo babankole fulu bya wonso no bitu voandili lutelama betu mpangisa no mudi bundu toluvana kyambote faki Pika twakubike no moko tavana moni miampasi mbote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendile kotovwana musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena kintwadi ye ngudi zeto bamama bau bakalanga bimpofila beto koma semeto tulombele ko bamama lo tutela mana beto bana beno tolofana kyambote faki Pika twakubike no moko twavana ngudi zeto kyambote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bamama tulendile kutovwana posi tutelemesa sedieto koreki tukala bakubama musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulo ekiva kikada kyantsuka intangu tutelemisanga sedieto twena kintwadi ye sedieto tata mfumo ambanza tata nluengesi tata nsongya nzila sinzidi ditwa sisula mu Yerusalemi toka muna 1921 kasiswa na telumbu kya unu tata mfumo ambanza vwendi yeto mu Yerusalemi kano keneni tukoye kakayoyele mpeko simbili saluki andi na kekete bonso boka sisulwakyo yandi inkengidi a Yerusalemi tongesi yemvyengesi a Yerusalemi yandi mpewa tambula mbebe ya kuzisonga ngazisi kia tata mfumo alongo mfumo debundu tangu za wonsu bokena wabindama mukuma kia kisalu tulombele kwa sedieto watutela manabe tobana to uvana kyambote
Pika twakubike no moko twavana sedieto kyambote mukumbwa se mwane tata mwanda vilela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda vilela Tulaendele kutavwana sedeto tata fuma mbanza bitu bana bakutukolombelwa bakafulu watusikidikisa Tusamo entsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yo ntwadi wangitata mwanda wavelela bika wakwa masikilanga munaito tukwa kwa yelemvu
se ye mwana tata mwanda wavelela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Lelo tozali na date ya le 4 janvier l'an 2026. Tolandi na matei na biso banda na banzembo mabondeli pe mae oyo mauti na mukanda ya tata Nzambe. Koloba ete lelo ezali mukolo mayenga oyo tata Nzambe asengi na biso etopesa ngo mobimba pai na ye. Pamba te na mikolo motoba ndenge asalaki misala na ye ya sambo nde apemaka yango asengi topesa ngo mobimba na yango epai na tata Nzambe. Tobenga ye na mabondeli pe koshanzela na banzembo. Oyo ye koko ya pele 4 janvier tokanisa na kati na leta gouvernement na biso baye o baye bisi biso ezalaka na 1959 pe na kati na lingomba na date ya le 4 janvier 1960 tenge bitelo na biso efungomaka. Elingi koloba ete tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kiangani azali kosala biso rappel na makambo nyonso wana. Na badate historique na tata Molimo Santo tata Simon Kimbangu banda ebandeli ezali ete da badate historique yango tokochaka mingi na mabondeli toyoki mingi na te ya batata ndenge bauti kote ya biso teke tolandeli yango 4 janvier 1960 biteli na biso to ba classe na biso efongwami. C'est vrai e monanaka ete bana oyo babengamaki baparent na bango bakimbangiste babenganaka bango na bitelo mosusu kanisa bafrere na biso bakatholike pe baprotestant koloba ete bino bozwi Nzambe na bino bokende epai ya Nzambe na bino afongolela bino baklase. Mayele ya tata Nzambe, mayele ya tata Nzambe. Pamba te elobami ete bobangi ya Nzambe nde ebandeli ya mayele. Yango imonanaka ete baklase ntango efongwami oyo bazalaki na bososoli bayebaki malamu ete lingomba ya tata Molimo Santo ezali lingomba ya solo. Soki totindi bana na biso na baekole kimbangiste bakozala na éducation mosusu parce que bakimbangiste bazalaka non violent. Donc bana na biso bakozala na éducation malamu ya malamu pe bakozala pe intelligence ndenge papa de la ville alingi auti kolobela yango ete bana bakoyeba kotanga pe kokoma bakozala na intelligence. Mais soki ozali intelligent ndenge nini kasi soki oza na sagesse te? Intelligence wana ekomona na yo ekokomisa yo on dirait moto moko ayekola te parce que éducation oyo babengi morale eza na yo te. Yango lelo oyo papa Simon Kimbangu Kiangani
aza kosala insistance mingi ete tozala na bobangi ya Tata Nzambe pote tozwa mayele. 4 janvier 1959 na mayetolandi oyo ya batata bamvoala nyonso misato, Papa Simoki Mbangu ye moko mama Mwili bayebaki ya solo ete likambo wana ekokoma na niveau wana oyo réclamation Papa Simoki Mbangu asalaka depuis 1921, la liberté d'expression entre les blancs et les noirs. Liberté d'expression. Mundele na mutu mwindu tozalika biso nyonso batu oyo tosalami epai ya Tata Nzambe. Signe d'infériorité ekoki kozala te. Yango nde Papa Simoki Mbangu aye kokangama kasi atikalaki kopesa elaka ete bana bokende kokota na baklase, bokende koyekola, bozala pene na bango, boyekola makambo oyo bamindele bayeli biso, oyo ya malamu ya mabe bokota te. Ya mabe c'est quoi? C'était la magie. Ba pratique nyonso oyo kobungisa biso, oyo kobungisa ba coutume na biso, oyo kobungisa biso ba moral na biso. Yango nde Papa Simoki Mbangu apekisaka. Bokende koyekola ya malamu boyekola, ya mabe boyekola te. Na tango wana ya malamu lokola ba véhicule ezalaki kokende koyekola kokumba motuka, ba facilité bito na ba déplacement. Kasi soki toyekeli likambo wana te, soki bango bakei mituka ekokoma lokola ba monument, tozongi susu na mpasi kotambola na makolo. Kasi soki boyekoli mayele wana ekozala malamu, bango soki bakei mituka wana ekotikala ya biso. Ba velo toyebaki kopedale te na velo, bokende koyekola ya malamu nde yango wana. Kasi oyo ya mabe ya ba magie ya ba pratique ya mabe wana boyekola te. Code oyo ezalaki na bana Tata Simoki Mbangu. Takisa le 4 janvier wana 1959 na bamvoala misato eyebanaka ke mokolo wana soki ekoki bokaboni ekozala bakoabandone biloko na bango, kasi biloko na bango boyiba te, bokende koyiba te, bokende koagrese batu pote boyiba biloko na bango, bosalela ndenge wana te. Yango imonanaka na maluba na bango na Papa Diangenda, yokola imonanaka na date ya le 4 janvier tango esalamaka na 1959. Déjà déclaration ya bonsomi ya lingomba Tata Simoki Mbangu esi eyebanaki na gouvernement belge. Accord ezalaki tango likambo wana emonani na le 4 janvier 1959. Gouvernement belge aye komona Papa Diangenda koloba ete mobulu oyo esalami, nous espérons et que bakimbangiste batu basali yango. Papa Diangenda abetaki ntolo alobi ke batu wana bokangi bango, botie bango na bakasho na ba prison. Mais je vous rassure, biso toza non violent,
bana na biso bakimbangiso to ba chrétien na biso na tango na chrétien na biso baza très éduqué, baza bato na mibeko bokende kofuye na bakasho na baprison nyonso soki bokomona bakimbangiste soki bomoni bakimbangiste bazali po ntango wana eyebanaki ti Papa Diangenda ye mutu akozala mokonzi ya Lingomba la beta kitolo soki bozwi bakimbangiste boya kokanganga ngai mokonzi na bango. Effectivement gouvernement belge bamenaki banquête na bakasho na baprison nyonso kimbangiste moko te amonanaki, pamba te bazali bato na mibeko, bato bakobomba mibeko, bato bakotosa mibeko. Et Papa Diangenda na 1982 alobaki soki sikoyo esalami keke bakende kotuna na bakasho na baprison soki bakombangiste bakomonana te. Lingomba nyonso ezongisaki ete solo bato na Yahudi toza na kati na Lingomba oyo tozotosa mibeko te tozali. Donc elakisi kite na ntango wana tokoyokisa yo soni. C'était en 1982. Bongo na ntango oyo ezali eke na l'an 2026 le 4 janvier soki na tokomi na point wana oyo toza kotambusa Matata Simon Kimbangu na matei oyo toza koyoka l'an 2023 alobi ete tozongi na zéro. Donc l'an 2024 tokomaki na ebandeli. En 2025 alobi ete action de grâce mabe nyonso oyo bosali nalimisi. Et sikoyo toza na le 4 janvier l'an 2026 ndenge Tata Molimo Santu Papa Simon Kimbangu nkianga si alimisaki biso. Et puis alobi ete tozala bana botosi tokotosa mibeko. Et le 4 janvier soki likambo ndenge wana eye ngai na yo na conscience na biso totalami na mitema soki tokose retrouver na kasho, soki tokose retrouver na prison, malamu to profiter na liberté wana oyo Papa Simon Kimbangu nkianga nazoko betantolo toza bandimi esika wana tososola kambo oyo tolobi 4 janvier en 2026. Pe Papa Diangenda alobi ete likambo oyo ebangisaka ba colon to ba belge na 1959 pamba te bakendaki koretrouve Papa Kisolokele na Papa Diangenda kuna na Tchela bazokosime bafonction ya l'État. Papa Kisolokele ke komi ya territoire et Papa Diangenda komi ya commissariat la police. Bango nyonso mibale baza kosala na biro moko si baza ekokuta bapapa bango nyonso mibale bamindele bapapa bango nyonso mibale baza koyemba nzembo wana ezali to bapapa baza kolela epai ya Tata Molimo Santu epai ya Nkolo Yesu pasi ya moto mwindo na 1946 bamindele kino baye komona ete basepare Papa Kisolokele na Papa Diangenda. Papa Kisolokele atikala na Tchela
papa Diangenda akende na Matadi toujours na administration pona nini baza ko réclamer toujours pasi ya mutu mwindu ndenge tata na bango tata Simo Kimbangu aza ko réclamer toujours pasi ya mutu mwindu. Nzembo oyo eyembamaka na bapapa na 1946 na mayema monanaka na le 4 janvier 1959 mbe papa Diangenda na bango nyonso mibale na papa Kisolokele na présence ya papa Dialungana baye ko devoire nzembo wana na 1982 bandeko na biso bayombe bayebi likambo wana malamu ndenge bango nyonso misato bakendaka na chela nzembo wana eyembamaka na bandeko na biso ya Gaki yango tosenga Gaki po yembela biso nzembo wana mvuluzi ngeweza fuila munza nkuzavuluza mameme mako oyo manso toza koloba tozwili yango epai ya batata bana botosi ndenge bakolobaka na Kikongo mwana ntumami mwana wa ndie mwana oyo akozalaka na botosi tata akoki kokangela ye motema te na esengele nyonso ya mwana ya botosi tata akokangela ye motema te ntango wana soki mwana asengi epai ya tata. Gaki
munduka fweti kala wa kwanza mwamunza nituzazo wabanga munza ya ngombe ya kwezoba ekiwa musama munza ya mitwaka maika ile kombe kwanza nituzazo wabanga munza ya ngombe ya kwezoba ekiwa baelukweti na mona mapane toko waliziwe kewa boma kama sana kani batana karibu wasikiliza mamutu kafweti kala wakwana mwanza nituzazo wabamunza nitu ya ngombe ya kwezoba eti kwa musa mwanza ya mitwa bama ikalile kombe kwanza nituzazo wabamunza nitu ya ngombe ya kwezoba eti ya baelu mweki kata mwana mapane toko waliziwe tokosenga bino bato boyembi nzembo wana boya kolobana malobana lingala nzembo elobi nini ntango wana tozali kozela bango faki bobetela biso nzembo yango tata mwana pe tata molimo santo merci nkolo na kopesa biso maloba traduction ya nzembo lingala elobi boye mvuluzinge wafwilenza mobikisi yo okufaki mpona mokili vuluza mameme maku bikisa biso bameme na yo kenda za kutulombele mawa na yo tosengi silumia kumialungana mwa munza bilaka na yo bikokisama na mokili refrain ngiwa vuvaka vasala tadi vatandwa tadiko yo moto
olobaki ete libanga moko ekoki kotikala likolo ya libanga mosusu te se ekolongwama wasikiliza vumutuka fwitikala wapwanza mwamunza yo moto obongisaki ete moto akokoka kozala na bosomi na mokili nituzazo wavanga munza banzoto nyonso oyo osalaki na mokili nitu ya ndombe ya vwezoka nzoto ya moto mwindo echolama yetikwa muswa mwa munza ezali kotungisama na mokili nkiambi twavanga ikaile mvokelwangako mabe nini tosalaki oyo elimbisamaka te nituzazo wavanga munza banzoto nyonso oyo osala na mokili nitu ya ndombe ya vwezoka nzoto ya moto moyindo echolamaka yeti yalwa elumbweki ezali kotungisama na mokili tata mwandanga kwa bitoko wa izile tata molimo mosantu soki oyelaki biso te na mokili. Merci ba maman bokoki kozonga na bino. Na banza biso nyonso tolandi maloba na nzembo tolobaki liboso. Papa Simon Kimbangu a déclaré liberté d'expression na motu mwindo pe na mundele, la liberté d'expression. Imposition ekoki kozala te ke ngai naza mundele wa impose na motu mwindo. Me biso nyonso tozali bato bakangai. Tsembo bayembaka papa kisolokele na papa diangene na chela nde yangwana. Tsembo yangwana tolandi yango. Ekotikala lipanga likolo na yango te oyo ekoki kokita. Ndenge nini moto mwindo lelo oyo tika mpasi tozali kozala toujours na sous-colonisation. Baye kokanisa bano oyo azoko continue na idée ya tata na bango. Tika ete tokabola bango mosusu atikala na chela mosusu akende na matadi. Eye komona na le 4 janvier wana na 1959 et pourtant il était déjà programmé et que ngomba tata Simon Kimbangu bazwa konsomi basambela lokola ngomba nyonso me pona nini bo memi mobulu oyo papa denge na lubite bokende kotala na ba prison kende kotala na bakasha soki moni bakimbangiste boya kokanganga elelo yo ngai na yo papa Simon Kimbangu kangani lobi alobi ete botika kobina mailato bakokangela biso kaka na likambo wana liboso kutu bakokoma na papa te bamoni kaka oyo aza kobina aza kimbangisi te mulato wana ya bakimbangisi te pasi ye azopesa biso avertissement tokoma na point wana te tozala bana ya éducation ya malamu bana ya botosi ndenge asengeli biso yango. Soki totosi tango tokosenga mwana ya botosi tata kopesa ye nyonso oya kotosaka tata. Soki totosi tango tokosenga ye akokangela biso motema te. Lelo tokomi ebele bana tata Simon Kimbangu kasi bakoyebela biso kaka na makambo oya mabe. Oyo lingomba tata Simon Kimbangu apekisi me aza kosalela yango donc bangonde baza kobundisa tata molimo santo o bangonde baza kobundisa tata Simon Kimbangu kiangani
le turbulence papa diangina ninga lobela à partir à l'an 2000 tozala bana na bosusuli na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata matata mulimo santo amen. Bika twakubike no moko twatonda lusia musu tutambudi kwa sedito muzola kwa se mwana itata mwanda vilela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda vilela Boyokana lobela bino banananga Boyokana ebisa bino banananga Boyokana lobela bino banananga Boyokana ebisa bino banananga tango yango ebelemi Oyo tolata na kana tata Katalika mbwango tango yango ebelemi Oyo tolata na kana tata Kote tokatalika mbwango Kotika ko ima banananga boko bunga nzela bisengo tolakela bino bambula ekomi ya basanda kosimba mibeko bolingo pe misala obana okosepela bokosepela elongo na bino baponami Boko sepela elongo na bino baponami Ondako ya tatananga Kibang basali bajalebele Kasi baponami bajali Ebana bosalela maye tokolobela kabino Mokolo na mokolo Isotoke dialunga na tikalaki na bino Telokola Okosepela Bokosepela elongo na bino baponami bokosepela elongo na bino baponami Sotoke bana boko sepela Toko kutana kaka omoka kembo baponani Esenguna bae babungi batosi mubeko Tango yango ekoki bana Boko sepela Boko sepela elongo na bino baponami boko sepela elongo na bino baponami boko sepela
sepela elongo na bino baponami. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.